Bonjour, bonjour, bonjour. Napesi bino mbote mingi bino bandeko na nga ba ebolinganga. Napesi bino mbote ebwe ma vipi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni boza malamu. Nga bino mameli ani tout ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Alors bino pe boye bisanga soki boza malamu. Boko melanga kala ba commentaire nde bomesana ko komelanga pone ba ke ba eba ngai ba ebalinga kanga baza malamu ekosala nga bien. Ne ba ke bandeko na nga o balinganga baza bien. Ngai pe ekosala nga esengo. Le bino mama il y a ni tunde tu mesa kutana na émission biso ya papa nous pour le mariage. So na biki allo bonjour bana bobenga ba mama bobenga ba papa. Émission na bino yango bani papa nous pour le mariage. Ensemble suivant maman Hélène Nitu. Wana na ko banda ko pesa mbote vraiment na base hein. Ataba chalanga na zanga mama Mama nanga Alice Ndombele. Maman nanga Alice Ndombele. Je te fais de gros bisous. Tant ko kutana mama la nous vous pesa ba bisous na ye. Maman pasteur après c'est ba bisous Liline c'est que moi na mère je te fais de gros bisous yanga ya pas si père bisengo yabe ya Zakari la mamie la plus stylée je te fais de gros bisous Matiti l'angolaise toi tu es la fille de ma mère Matiti l'angolaise la fille de ma mère ba gros bisous ya mette nanga muko na Toulouse ya bata papa Edo Diawakan ya mette zo papa Edo cheka ka s'occuper na gauche s'occuper na droite o la saka sekrona yo mama nanga ya mette sekrona fosa nini o la ça ngai pe sekiro na ba bisous na bino nyonso yanga ya kati makopa de mama Eugénie monga je te fais de gros bisous embrasselinga bana nyonso ndako mbasa bango ba bisous na bango ebele ya Marie Paul Lungu ba bisous ebele bo comprendre wana nazo pesa base wana eza base hein bo comprendre eza base nazo pesa bango ba bisous na bango ebele en tout cas maman Guylaine Mosoba je te fais de gros bisous Fifi Kachunga Fifi Kachunga, mais le 12, n'a pas remplacer, il faut passer le cas intérim Fifi Kachunga. Carmel Nzuzi Lukis, je te fais des gros bisous. Clarisse Kongolo, ba bisous na yo ebele. Dina Lando, Dinangolo, la couturière, ba gros bisous. Nabine surtout bande konanga. Bo supporter bo kanga motema parce que mouti se fasse na base, one is a base. Bino surtout boza famille du cœur. Vous êtes ma famille du cœur. Boza famille nanga ya motema na lingaka bino nyoso. Betty Kapuku, je te fais des gros bisous. Est-ce que vous allez ba bisous na yo ebele. Naza li solo ko so na bino lelo bande konanga. Naza vraiment na mawa moko boye pona ko so na bino na yebite soki na ko yebisa bino ndenge nini ndenge balobaka ki biso basi tozaka penza mayele te ande balobaka en général ke basi bazaka na bango mayele te mibali moto balobaka ke basi bazaka na bango mayele te quelque part on dit bakoza la paix na raison parce que ezana makamusu biso basi tosalaka otala bi o pona asali boye likambo ka mutu asali yango asali pona nini naza lisolo kobetela bino esalinga mpasi mpe mawakolo lisolo ye moko moto abenginga mpo ayebisanga abi mama Elia nitu nabengi mpo nayebisa yo likambo oyo ekomelinga moko osola na bandeko yo betaka masolo ya mabala ti oza na charge monene préparons-nous pour le mariage eza eloko osakana nango te eza charge moko vraiment monene mpe makasi ya koprépare bato so bakende na bandako ya mabala ma yango mpe esili ma esili Maman Chantal Kile. Maman Chantal Kile na Irlande. Maman Chantal Kile. Na bien combien de fois? 3 fois Maman Chantal Kile. Ma Pauline. Moi, ça ne peut pas rendre belle comme moi. Ma jumelle. Attaille au mot comme ma jumelle. Bana Irlande. So bon moninga ma Pauline. Moi, ça ne peut pas rendre. Elle est belle comme moi. Boye bise que jumelle là, on a en France, ça nini azoluka. Yo mikolo abunginga makasi. Boye bise jumelle na ça koluka ye. Ndeko moi ça le maman il y a ni tuna sala ka musala na kenda ka musala na ngani to sala ka misala na biso naza o na sala ba bingi ba préparateur de commande ne peut pas ça préparatrice bien préparateur en tout cas na habité bozo nka ndenge bokozo ngo ndenge basala ka musala basala kana ba ndeko bikolo tu nyonso ba ivoirienne bazali ba congolaise bazali ba congolaise na biso braza bazali ba sénégalaise bazali ba mali donc ba tu nyonso bikolo nyonso tu ya Afrique na badibu baza na musala na esika basalaka siko soki bavandi ndenge ezalaki moi pause bobandi kosolola entre les femmes parlent beaucoup basi basololaka mingi nous les femmes nous parlons de tout et de rien parfois nous parlons de bêtises nous parlons des choses qui ne servent à rien biso basi ya musuto ba makamuko ya mabe oyo ememaka biso kaka na mabe on a des sentiments je ne sais pas comment expliquer ba sentiments oyo biso basi tozalaka nango abi mama Eliane
Nanda ko libala nanga na mobali nanga tozaka to vivaka na biso malamu tozalaka na biso bien mena masolo kaka ya baninga masolo kaka masolo ya baninga kaka koyoka yoka babikolo ezalaka kaka moni te biso totelemaka mingi biso tolembaka te nde tolembaka te bo tosalelaka bakisi ya bokoko bakisi ya bokoko tosalaka mosusu ya komela mosusu ya kobaka yango epesaka biso makasi babandeki na bakisi ya bokoko ya komela oyo balakisaki na moninga na bango ke bakisi ya bokoko ya komela na ya kobaka yango esaka nini epesaka makasi na ndeko na biso na manzanga babisi manzanga ki bakisi ya bokoko epesaka makasi yango bomonaka biso tosaka nini tozaka toujours na force tolembaka te elongo na masolo bakisi ya na bokoko epesaka bango makasi ya kobaka na ya komela bake kolakisa manzanga bakisi ya kotiana bomwasi na biso o biso nde toya boye mibali na biso basakanaka te mibali na biso mibali na biso bakendaka libanda te mibali na biso neti bikolo na bino bobino bacongolaise mibali na biso bakozwa bino te mpo biso toza elengi toza sukali tosalelaka babokoko na biso tosalaka babakisi na biso ya kosala nini ya kobaka na kati ya nzoto ya bomwasi na biso epai oyo tobotelaka bana manzanga yoki lisolo ekoti ye manzanga asepe na lisolo kosepela sepe na lisolo manzanga asali nini manzanga alobi batekela ye mpe kisi wana ok 20 euro manzanga kamati 20 euro na ye apesi bayeli ekisi wana babi yo soko bandika kobaka kaka kisi epai tobotelaka bana kuna mobali na yo kobouge lisusu te donc mobali na yo so akotika tan ya mpenza lokwa cordon mpenza ko elingi ye mpenza donc ndenge aza na kobouge lisusu te aosasoli komona vite donc ya kozala wana mpenza ya yo moko kaka akozala na kaka ya yo moko ok d'accord azwi 20 euro apesi ekolo wana ekamati kisi epesi ye mbuma kisi ayebisi ye mbuma kisi oyo obaka kuna epai bana babimaka ok ndeko na biso ya mwasi manzanga akamati mpe ndenge bayokanaki na ye asokoli azwi mbuma kisi abaki ntango abaki mbuma kisi mokolo wana bakutanaka na papa te basanganaka te babetaka na bango nzango te ko babetaki nzango te journée elekaki nango lobi nango lisusu ayebisaka biso ko omoni kaka ke ndenge ezalaka parce que mibali na kati ya ndako kotaka position otake position lelo te position lelo match obetama te soko tel position mosobi nde nazomona lelo mpenza match kobetama nasala nini nga mwasi nabongama et alors lokola amonaki jona position ezalaki ke match kobetama abongami asokoli akamati kaka eloko na ye bapesaki ye wana asali nini atie na kati ya nzoto na biso epai tobotaka bana ntango atiango na kati ya nzoto lokola asala testaki match kobetama match mpe ebetami nango papa mpe asali nini abandi kobeta bale na ye bien papa na kobeta bale foko iya comprendre tabi o me eloko yango babisaki nga soki na tiango ekozala ekangama me foko boye ndenge na mama eliane foko oyo esalaka soni ko ke foko oyo esalaka soni wana ekomi kaka zala na napangusa foko moko ya soni journée wana eleki lobi nango efaki ake mosala akende te parce que aki journée ya repos eleki un jour ayeke mosala ayebisa bi ndeko me kisi wana oyebisaki nga na tia wana babiloko wana oyebisaki nga na tiaki wana me esalaki nga foko mai o te ta mosusu yo oteki kosukola otiaki yango wana esalaki yo ndenge wana outeki kosukola otiaki yango foko otiango so otosukola te fo eza so osukolaki so okomi kaka na pembeni ya action nde okosalela bakisi wana akamati apesaki moninga ndeko na biso ya manzanga ya congolaise eleki mokolo congolaise akamati susu abaki susu epai bana bautaka akende foko mai na mai oh tonto atala bitiantia likambo nini okomi mai boye otela comprendre te ndenge nini na comprendre te fo ezaka bamisala oyo fo eza kaka na bimi mopepe ok eleki nango 3 jours atie kutu te abi lelo na kotia te nakende bongo nata ya différence ya akende boye foko mai na mai tonto alobi mais c'est pas possible ndenge nini yo ozaka boye tokomi mai eloko nini esali okoma mai boye ye apesi mpe kaka raison abika fo ezaka ya misala kotelema mingi fo nazalaka na bimi mopepe tala nde nasalaka mingi fo ezala na bimi mopepe na kosala na kobongisa aye kozonga na mosala kuna esika mwana mwasi oyo bazalaki na ye kosala mosala mwana mwasi bandaki kosala na ye mosalaki embauché te azalaki na intérimaire azalaki intérimaire mwana mwasi
aye akuti ete atuni baningane bongo mwa mwasi to banda kosala ne wana intermède wana intermède a osili akeye kote mosusu abenga intermède boye mais yo loko pesaki onga na pesaki yo nayebi ke kanga yo soki ekangi yo te etem na ngonga te fo eza yo nzoto na esa nango monene yango ekangi te aye mama nitu nde nakomi kaka mai na mai banda kobaka biloko wana ekomisi nzoto nini mai nzoto ekomi mai papa aza kosepela lisusu te papa akomi kose plaindre bapesaki ya kotongola atongolaki ya kobaka abakaki ya kotia liboso atiaki na liboso nyonso ne travaille nzoto na ye ya bomwasi na ye nyonso ekomi mai ekomi kaka foko kaka ekomi mai pangusa nzoto esali nini nzoto ebebi bamiskle ya nzoto fo ezala elashe yango na ye kosola na bandeko na ngai ya basi mpo na nini soki oza na makambo na kati ya ndako okendaka kobeta yango esika ya mosala eza esika okendaka kobetaka bavie privé te vie privé na okomi kokende obeta yango na mosala pourquoi na mosala esika okende kobeta bavie privé na yo te mpo na nini vie privé na yo ozokende kobetaka yango na mosala na yo mpo na nini makambo ndako kuna okoki kobomba yango te fokende obakala na mosala ozalaki nango nzoto bien bomwasi na yo ezalaki nango malamu okamati omeli ya komela otongoli ya kotongola obaki ya kobaka sikoyo ebebisi yo nzoto abi mama nzoto eza susu ya ngai te nakomi kaka so navandi mai donc nakomi ere nyonso ifo kaka nalata couche pourquoi parce que ere nyonso mai eza nini kobimanga na nzoto vraimen nakomi mai kwa mpenza mwasi mai nakomi vraimen mai nzoto esali nini nzoto ebebi ngai yango nayeli lisolo oyo mpo osolola na bandeko parce que nayebi ke na bamili ya mosala mingi tobetaka mingi bamasolo ya bandako na biso talanga boye talanga mpa na nga boye talanga problème naza nango eza boye na yango wana naza kosona bino bandeko na ngai boyebaka nanu mpe kotia monoko na bino il faut apprenez à mettre vos langues dans vos poches nde bana koto balobaka mama me mpe ta langue dans ta poche bomeka na kosala bongo trop parler mpe tue balobaka koloba mingi ekoki kobomisa yo ozaki nango nzoto na yo bien nzoto na yo ezaki nango malamu soki okoti na yo bilanga na yo na papa soki akati matiti na ye aza kose retrouve sikoyo ndeko mwasi abi nzoto nyonso ebebi ekomi mai soki atia baprotege silipu tabi ezosala te il faut vraiment atia mpenza nini serviette mpenza atia vraiment serviette ya serviette abi mama nzoto nyonso ebebi nga ndenge naza boye mpo na nini biloko kobaka kotia biloko ya nzoto bikolo wana baa na makambo na bango ndenge basalelaka ntango mosusu asali ndenge wana mpo olingwa kaka mosala baremplace na mosala okoyeba te mpo na nini bandeko na biso bacongolaise bolobaka mingi lobata mingi babi monoko elobaka mingi mpe esumukaka pourquoi makambo na libala oza na problème na libala te oza bien na mobali na yo kaka bilandalanda kaka biyokayoka nga mobali na nga kaka ngai mais soko olingi mobali na okaka yo mama eloko ya liboso zala mwasi ya propre na nzoto na yo zala propre soko osisi kosukola opangusi nzoto na yo malamu otie mwa de yo na sa mapeka na nzoto na biso ata opangusi nzoto na serviette zalaka na habitude oza na serviette na oyo ya moke boye serviette na oyo ya moke il faut ezalaka toujours propre ezalaka na baserviette ya moke boye ebele ezalaka toujours propre serviette ya moke boye serviette ya moke soki opangusi nzoto okamati yango opangusi nzoto na yo bien na bomwasi na yo olingi yango okotisi te esika mwana bima opangusi mpenza malamu nzoto na yo ekozala bien mpo na nini bichacha na kati ya nzoto kobebisa nzoto babiloko ya bichacha oyo eyelaka na bacancer eyaka na bamaladi ya ndenge na ndenge babichacha oyo na kati ya nzoto elembisaka bamiskle ya bomwasi na biso mpo ezaka bamiskle eza ya kokangama yango monaka basi mosusu soki ake mingi na mibali baza plus costaud ke ye miskle esa nini elashe miskle na ye elashe okoya kobala mobali oyo aza costaud lokoba oyo ozoki liboso te ale boki kuna mpe malonga mpe kuna na kati eza te zala na serviette mama soki osisi kosukola mai zwa serviette na yo ya boye zalaka nango ezala toujours propre pangusa vraimen nzoto pangusa kosa ti epai mwana bimaka pangusa vraimen nzoto na yo pangusa mpenza nzoto pangusa mpenza nzoto malamu ekauka
chaque fois soko sukoli zalaka na habitude ya kozala na serviette kosala nini kopangusa ozopangusi nzoto na serviette na yo ya monene me na bomwasi na yo zala na serviette ya moke ya kopangusela bomwasi na yo okausa bomwasi na yo malamu sukola nzoto na yo malamu nzoto na yo ezala propre munoko no ezala propre soko osukoli munoko na yo babende bouche ezangaka te mpona konika munoko na yo mapeka na yo sukola yango bien soko osukoli mapeka na yo zwa citron nika na sa mapeka na yo mpo elongola solo parce que eya na bato mosusu baka na solo ya nzoto ya naturel nzoto nde vraimen eza na solo moko boye me ya bien te eza na bato mosusu nzoto nde ezaka na solo me solo nango eza solo moko eza malamu te alors zwa citron nika na sa mapeka na yo oniki citron na sa mapeka oniki citron na sa mapeka osukoli nzoto no malamu ntango osaka osukola nzoto na yo okamati eau de cologne osopi na kati ya mai na yo omibwakeli na nzoto na yo otiki yango ekakoki na nzoto so ekakoki na nzoto pakola mafuta na yo ya solo kitoko soki oza moto ya tioko na moi pakola mafuta na yo ya tioko probleme ya te mais soki eza na butu mafuta ya tioko kopakola te parce que esaka nini elombisaka solo ekotya osolo mabe na nzoto za na mafuta ya moi oyo etelisaka yo ya batioko na yo me ntango okende komata na mbetu na papa zala na le moko ya bien ya neutre na basefora bale ya neutre bale ya bien ezali okosomba ta parfum oyo opakolaka somba le nango soki neti na butu ongolala epesaka pa apeti ya soki otie mpenza mafuta moko ya kitoko sola nzoto ya bien epesaka pa apeti prole mafuta na oyo ya bien na nzoto na yo yango wana na eloko ya liboso ya bomwasi na yo ya nani kobongisa nzoto na yo soki osisima babongisa nzoto na yo yeba kobongisa cuisine na yo elambeli na yo olambaka ndenge nini yeba kolamba soki oyebi kolamba bien oyebi te oyebi kolamba te talaka baémission culinaire soki eza mbala liboso sabone na Eliane Nitu TV osabone na Eliane Nitu TV kobosana te kofina nini cloche ya notification pour que soki baémission ekoti oyebaka ke émission ya sika ekoti osala nini otala mama Eliane Nitu asala baémission ya kolamba makeup azali asala baémission ya kolamba kiki M grâce à ça bémission ya kolamba mama na ngai na Suisse kuna mama la grâce cuisine asala bémission ya kolamba tozali wana pona kolakisa bino bémission oyo ya kolamba on apprend tous les jours muto ayekola kaka epai ya mutu yekolaka kaka mpona nini kobebisa nzoto na biloko ya kochacha na kati ya nzoto biloko ya kochacha na kati ya nzoto eza mabe ebebisaka nzoto eza malamu te ntango bomonaka mingi o bacancer ya uterus mingi bato mwindo basoka bacancer ya uterus pourquoi parce que babiloko bato mwindo bamonaka bolingo mpona kanga mobali fo na tiaka bapilipili na tiaka bamungwa na tia bambozimbozi na tia banini nzoka eza ndenge wana te mai ya malili sukola mai ya malili osoki osukola mai ya malili oza na serviette mpenza pangusa okofandisa yango ata mpe 1 minute soki mpe obimisi yango okomona serviette ekozala mouye yo moto kozala 5 na éducation soni ezalaka te awa toza koédike eza mosala oyo ngai nasaka babi préparons-nous pour le mariage parfois faut kozwa soni kotia yango de côté mpona koede bandeko baza kotala koede bajeune na bana na biso ya mike ya lelo okomona mwana aza na 30 ans abandi kobaka biloko na kati ya nzoto na ye mpona nini na mosala esika azokende kosala na babikolokolo oyo esika okende kosala babikolokolo baza kolakisa ye ke ifo baka boye ifo tongola boye ifo sa bana ya mike ya mboka oyo bayebi kosala biloko wana na ndenge osakana te pourquoi na bamisala surtout bamisala ya bafemme de chambre aide soignante préparateur de commande à part baoyo basaka na babiro mais côté oyo nyonso bacommunauté ezalaki ebele basaka bamisala bato basanganaka wana masolo ebetamaka ya ndenge na ndenge kobebisa vi na yo kaka boye oyo kuta aza motema malamu abengi mpo bake mama Eliane benda basi matoyi na misala epai etokendaka bino bokanisaki bikolo bazaka danger baleki biso non baleki biso te bango baleki biso na biloko na bango batiaka biloko ebele nde mpe balambaka baloso batie biloko tala ebele ndenge baloso kolamba batie biloko ebele ndenge batiaka biloko na kati ya nzoto na bango mutu na mutu aza na nzoto na ye ndenge nzambe asala ye bibaka bakama ntianga ki kokwaya na problème bibaka bakama ntianga akwei na problème likolo ya kobakabaka
oke musala soki omoni bato babeta masolo na bango ndeko moko ayebisi nga alobi mama Eliane okokomona ke nga maa mobimba boye naza na 49 ans mwana mwasi ya 35 ans babi nga na kolakisa yo mpenza biloko oyo ekosala nini soki otie mpenza na nzoto mobali no akobouge te mais non c'est la sorcellerie eza sorcellerie biloko wana esimbaka te bebisaka bomwasi mingimingi soki bozoka bacancer ya uterus wana na bato mwindu mingimingi bakobaka baka oyo zwa matiti oyo kotia matiti oyo surtout bandeko soki bakie Kongo ntango bazongaka mwa maboki ezangaka te mpona nini nakanga mobali oyo eza kanga ye oyo eza soki nini oyo eza sonzo mais non eza kobebisa nzoto yo yeba surtout soki oyebi na yo kodagadaga na yo bien soki nzoto no eza ya koka sikoyo soki mpe kodagaka na yo mpenza mais esili nango botika kobebisa nzoto na bichacha bino bana nazobenda bino matoyi bajeune naza vraiment kobenda bino matoyi ndenge nini bokuma na misala epai bokendaka na bana basi ya bikolo mosusu baka mwindu oyo bokoma kozwa masolo na bango bokomi kokota na bapo na bango na kosala émission mwa live na koyokisa bino voice mwana mwasi ayebisi nga lobi mama ata ozomona bajeune fille bazokende oyo bazokende na banini na basénégal baokende boye mama bakendaka koluka bagris koma jeune fille oza na 30 ans banda koluka bagris eza mawa mingi na efasaki yango Bonjour, maman Eliane Mitou. Je m'appelle Fatmata, dans la émission Naobia. Donc, comment vous allez? Avec l'émission Naobia, par rapport à la marabout, tout ça là. Pour moi, à mon avis, je trouve que vous pouvez m'excuser parce que nous avons parce que ma grand-mère est du Zaïre, donc moi je suis du Sénégal en fait. Donc ma grand-mère est du Zaïre, du Blouba, c'est mon frère qui est sénégalais. Moi aussi je suis sénégalais dans ma mère et moitié sénégalais, moitié Blouba. Mais j'ai grandi beaucoup à Kinshasa, mais je suis né ici. Bon, moi quand je pars au Sénégal, à chaque année, je vois qu'il y a un bichot et je peux dire non quoi. La plupart de mes camarades na Sénégal, surtout parce qu'ils sont tellement discrets. Je peux dire on est tellement discrets. Même les parents ne savent pas quoi. alobi baza tellement discrète makambo basalaka baparent kutu bayebaka te oza na mwana na kati ya ndako ubi oza na bana na kati ya ndako ozokanisaka naza na bana nzoka oza na mikolo oyo basi bayeba na kokende kosala bakisi tokolekisa ngo na live oza na bana na kati ya ndako asa mwana nzoka mwana bayeba kokesa baki bana ba 30 ans bana ba 31 35 ans comment okoza deja na makanisa kosaka bakisi comment pardon na ba jeune âge boye bonjour ça makambo osala bakisi est-ce que na ba âge na bino bwana boza vraiment besoin kokanga mibali na kisi boza vraiment besoin kende osala ba gris ya nini koma ntianga ye wana nzoto nyonso epoli nzoto nyonso to ebebi pourquoi parce que akomi mai papa alingi so kolia te papa alingi lisusu te o papa lia alingi so kolia te mpo nani parce que soki papa akoti kaka foka nzoto ebebi soki okobongisa ngo ndenge nini okobongisa nzoto ndenge nini biyoka soki oke mosala esili bima zonga ndako bolingi masolo yazalaka boye kaka mibali ya bato bamona pasi na kokangaka bango eloko ni kokangaka mibali ya bato nyonso mibali ya bato bamona pasi na kokenda kokangaka bango na kotyelaka bango biloko na basa makolo
mibali bamona pasi baliaka ya ndenge na ndenge batie bango na sa makolo mabe batie na solo lemo mabe basala boye mabe ya nini masumu ya pamba salelaki bomwasi na yo salela bomwasi na yo zala mwasi omitali na miroir olobi nzambe merci okelanga kelamu kitoko kotango oza na kitoko na yo salela yango yeba kosukola nzoto na yo zala propre zala gentil zala accueillante zala gentil, zala serviable surtout. Zala serviable, zala gentil, zala accueillante, zala serviable. Yeba kolamba, respect, respecte mobile na yo. Nga mameli ani tala basi babenga nga pour batanga mameli ani tu. So mobile mo aza kuna lukane mobile nga na zana nga. Ba botu na ba blessé de geba comme ça non ba no valeur ya libala. Valeur eloko amuteba na ka soki se bungi siko mantanga nenga za wana. Akoloba nini? Soki lelo mobali na zu na mwasi moko boy abake babotoli mobali te mobali alembi foko mobali alembi yango abi bazokoka su te na mobali keno bakota su bilanga te bakota su te mpona nini nzoto eza ya kobeba abi mama nanga moko soni moye kutu te okopola ya kosakana te soki ameki kaka boyo moto poli sikoyo osalaki ye confiance na tuni siko confiance oyo osalaki ye ezalaki ya nini makambo ya nzoto okesala mutu confiance na ndenge nini makambo ya nzoto soki boyebaka te soki ozomonaki ozozala muye kende komona gynécologue soki omoni gynécologue akopesa yo ta mosusu traitement ka ya jour moko ekokawusa o nzoto na yo bien tranquille soki tembe soki ozaka muye kende omona gynécologue obenganga okoyebisanga akopesa yo ovile ka moko ekozongisa nzoto na yo bien omona nzoto na yo koza bien soki kozozala muye ya naturel momoko titesa mal à l'aise ke naozala muye mais sikoyo na ndenge mantanga na ndenge ya tie bichacha wana ndenge nzoto ebebi miskle elashe elembi nani ayebi soki eso bapesi kisi nyonso eza kisi ya komela otongoli ya kotongola mpona nini bango bazaka na force obaki ya kobaka mpona bango bazaka na force oke plus loin oke kotia na appareil floral eloko eza fragile na nzoto na yo obangi te eloko oyebi te bikolokolo ata kotiso mpe ndeko na congolaise biloko akotiaka na banzoto te sokola mai ya malili sokola mai no ya pio omoni ngombe soki oza na viande ya ngombe na maboko soki ozwi otiango mai ya moto omona ngombe bango esa nini elembi soki otiango mai ya malili ekotikala ka ndenge ezali ya lokola appareil floral soki appareil floral oza kosukola yango mai ya moto miskle ekobanda kolashe miskle ya appareil floral ekolashe appareil floral basukolaka yango na mai ya malili mai ya pio kobanga mai ya malili te zwa mai ya malili sukola nango soki osukola mai ya malili zala na serviette na yo ya propre ozwi serviette na yo ya propre opangusi okausi omwa nzoto na yo ekozala malamu ndeko yo otali ngai ezala oza jeune femme ezala oza jeune fille ezala oza mama video oyo ya très importante bopartage yango na bandeko mosusu bopartage yango na bamarie même na bacélibataire mpo babi mabe bakosaka na moninga pene ndekisa na yango ozali ekenge mabe oyo ekomeli matianga ekomela Fatoumata te bopartage video na ba WhatsApp na bino na ba Facebook partout est-ce que boko partager bo partager yango pona aider bana mingi baza kota bisimba bana mingi baza kosimba bisimba likolo ya place ya misala pai bakenda kosala bamasolo eza kodeborder masolo eza kodeborder kobetaka masolo ya bandako na bino kobetaka masolo ya banzoto kobetaka masolo ya bachambre kobetaka bamasolo ya boye na boye likolo kolukaluka solution kobetaka masolo ebele nde bo bandokuta na makambo lokola oyo Matsanga akuta ye nango mpona lelo tosuki wana numéro ya telefone na ngai ezali 06 15 31 69 90 so oza na mposa kosola nanga obengi nga na koyamba yo soki nayambi yo te na korappele nga na raplaka me nalinga kobenga nga avant midi te fo kobenga nga à partir ya midi parce que ngai naza couche tard fo kobenga nga à partir ya midi avant midi kobenga te mposo obenga avant midi mpe na koyamba te sauf urgence
mais c'est ça comme solo normal, il faut que bien kaka à partir ya midi. Na la qui pas appel pour na ba orphelin na ngai, na senga ki na bino. Si possible boy aider ngai pour na ba orphelin na nga, ou nous sommes moi quelque chose pour le 22 na kotina mbongo na Congo, le 23 ba sele ba course, le 24 ba sala nini ba fêter. Bon lembisami ma botika ozali bongo makasi 20 euros no kende kopesa pa ya mama wana ayele ko bakisi baby son zoto okopesa 20 wana ba orphelin baliati so pesi 20 wana ba orphelin balienza ba kosanya ko pambola yo ole kende kopesa wana bakisi mo ezanga na rotina ezanga mutuna mo konzoka nzoto na mo ezakisi nzoto na mo ezakisi ti voilà na poko sonza ba sonto kozana live na biso ko bandana 21h kande na lobaka que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki tata nzambe kalusa kumuna nzambe anubeshe bana de trans. Bye bye.